chaîne qui vous édifie. Si qu'on bien aimé dans le Seigneur, malgré ça, papa lobi azalaki ka bande ko satisfaire yete. Papa lobi na bande ko yamba ba offrande ba nyama na bango mais ezalaki ko koma te, ezalaki na oya bande ko linga te. Ma bande ko luka mutu moko. Abande ko luka mutu moko. Si qu'on attend autoza nango ngai na yo bien aimé dans le Seigneur, soki lelo que non le Seigneur Jésus-Christ azalaki te. Ba nyama yango na ba passion na ba souffrance na ba temps oyo. To lingaki to zwa yango wapi banda mokile banda na tawana. Si lelo est-ce que banyama balingaka ba exister? Pongano to zalaka to ngato to mbongo wapi ko somba ka banyama wana chaque temps. Bien aimé, to reconnaître qu'à l'œuvre de la croix. Bible bina biso. J'ai pleuré beaucoup. J'ai pleuré parce que mutamonanité ya couvrir livre au père ko regarder yango. Bible bina verset 5. Et l'un de vieillards me dit. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Alléluia. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les sept sceaux. Alléluia. To bete die mi lolo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde. Est-ce que vous avez na pesi binombote na kombo na Yesu Christ? Tika kimia mokonzi na biso Yesu Christ elata mabota na bino bandako na bino par le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Na ko pesa nzambe merci o apesi ngai grâce et opportunité ya koleka lisusu ya kopesa bino message oyo. Les très important. Bandeko to landa série oyo tina suka. To landa ngo tina suka nzambe ako pambola biso mingi. Tozo bondela pona ko dédier moment oyo na maboko ya nzambe. Éternel notre Dieu des armées, mon pèse na pema kolo ngoya nyonso to e ko rendre l'action de grâce notre Père au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la grâce pour cette opportunité papa. Oyo pesi biso poto le kanase na liboso ya pepe na yo molio mo santo tozana posa na yo yo sunga ngai osunga pepe o bazolandanga na moment oyo biso nyonso tozala connecté en esprit afin que tukwa comprendre pe ko sosola malamu loi likolo na biso nyonso distraction ya barrière pensée ya ba doute ya imposition et que ne musika par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Molimo mo santo disposer mitema ya peuple na yo afin que bakwa ko recevoir o eutie pa na yo pe mema biso na bo sosoli ya malamu po te peuple no to ko comprendre o yo lobeli biso o e komama na kati ya makomi oyo makila na yo bomba biso tozana sa protection au début jusqu'à la fin nyonso ya yo te regnete par le nom de Jésus-Christ ande to lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, 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 partout ce que vous avez. Na pesi bino mbot na kombo na Yesu, message oyo ekuta bino na kimia par le nom de Jésus-Christ. Na ye lisusu pona ko pesa bino message oyo. Papa tindi ngai na partager na bino message à l'œuvre de la croix. Abibana na ye ba ebi importance ya l'œuvre de la croix te. Bana na ye bazolela mingi. Abito ye importance ya l'œuvre de la croix yango ko épargner biso na makambo oyo ezoya. Tori ko ye bakotombola musala na yene kulusu. Po yango nde ekolongisa biso na makambo oyo ezoya bien-aimé makambo ezo eza tellement grave. Biso sikotango toza ko élever Jésus ko élever l'œuvre de la croix musala ya saki ne kulusu ezaki pona mutu mususu te. Ezaki pona ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur. Po lelo biso tozala balongi ezo senga to tombola musala na kulusu. Po biso lelo bien-aimé dans le Seigneur to kwa ko cimenter ba preuve ba tribulation makambo ezo ya awa ezo senga to simba l'œuvre de la croix.
totombolaka yango ntango nyonso to ya bomoi na biso bien-aimé mosala na ekulusu to reconnaître que Jésus-Christ akufaki mpo na nga, amemaki mikumba mpo na nga, asalaki boye mpo na nga bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde moto eza base, yango nde eza clé, yango le papa tininga na lia kolakisa bana na ye mosala oyo Yesu Kristu asalaki na ekulusu. Na ya to partager ensemble bien-aimé biso nyonso to eza oyo le Seigneur apesi biso to lata yango na vie na biso. To changer façon na biso ya kobondela. Na peste to bande ko senga mingi. Na peste to bande ko lela. To tombola ka lèvre de la croix. Ta ko le laisser sili. Bien-aimé dans le Seigneur, to lela trop to solution te. Mais tant yo zo tombola lèvre de la croix. Ozolo ba ite naza mwasi ya kolela te. Naza mwana kolela te. Po Jésus Christ ça lelanga déjà ne kulusu. Jésus Christ ça memelanga mikumba ona omona lelo ba pasio yo. Nga naza resusu mutu naza na eta ote. O maladie o naza susu mutu naza nango te parce que le Seigneur Jésus Christ il a tout accompli. Tout accompli sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, soki to komi na niveau ya koyeba ba droit na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, muta ko tokolela resusu te. Tozolela mingi po toyebi ba droit na biso te. Tozolela mingi po toyebi ba nani o biso tozate. Musane kulusu tozo minimiser yango, tozo kitisa yango po na nini manki ya connaissance. Bible dit mon peuple périt par faute de connaissance. Kozanga koyeba ndeso sala ke biso tolelaka na balia famille, na ba condamnation, na makambo bele yango ndeso sala ke nongana yo to souffraka. Tout ça va te coller la poigne. Tu yebi ba droit na bisoté bien-aimé. Tu yebi héritage to ça na ngote. Oh le Seigneur Jésus-Christ a tiqué la biso to yebi en ngote. Yango biso nyonso tout ensemble. Na li sounya molimo mo santu. Tozo kende ko partager l'œuvre de la croix message oyo. Bien-aimé dans le Seigneur. Landa yango vraiment na bokebi nyonso tout. Pe luka pe ososola. Malgré yebi na yo yango. Mais luka oyo kalisusu. Tozo bakisaka ba connaissance chaque jour. Lokola monimo mo santu atindi ngana ya koleka pona kopesa yango. Ayebi le pourquoi parce que ayebi ngana yo malamu koleka biso moko. Yango bien-aimé dans le Seigneur, zwa tan vanda, zwa bik, zwa kaye, bondela. Monimo mo santu asunga. O comprendre le message oyo ya lèvre de la croix. Tous ceux qui nous yango ensemble, na isingia monimo mosanto. Bien-aimé dans le Seigneur. Tozo banda esika l'œuvre de la croix et banda kiuta kiwata. Pour le Seigneur Jésus-Christ lelo akita na se. Pour le Seigneur Jésus-Christ andima keno ami boma pona ngana yo. Andima souffrance pona ngana yo e banda kindenge nini. Tozo ke na livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 1, Tosuksati na 14. Tokosuksati na 14, bien-aimé, tokei. Apocalypse 5, verset 1, Totangi na kombo na Yesu, Bible lobi boy. Puis je vis dans le main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, zélé de 7 sceaux. Oyo sikoyo ezali Pierre mutazo bete la biso lisolo oyo ya monaki amoni mokena na biso le Seigneur Nzambe na biso papa na biso azalaki na livre na maboko avandi na trône na ye bon Nzambe asimbi livre na maboko na kati ya livre wana ekomamaki na kati pe na libanda na yango ezalaki zélé na 7 sceaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible lobi na verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Oh, ezali Pierre mutaso la ki sabiso bien-aimé dans le Seigneur, oh ye amona ki na vision. Qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Azako criait l'ange de Dieu puissant, azako criait nani aza digne. Nani angwa koki, nani angwa bongisami, nani aza capable ya couvrir livre oyo
Père, corrompre ma so bien-aimé dans le Seigneur. Bible na biso na verset 3. Et personne dans le ciel, mutu mon côté na likolo, azalaki digne. Mutu mon côté bien-aimé dans le Seigneur, azalaki digne. Ya ko ouvrir livre oyo. Ni sur la terre, ni na sia mabele bien-aimé dans le Seigneur, na mabele awawa, mutu amona na kite. Mutu azalaki capable te. Ya ko fongola livre oyo po ngano lelo to bika. Ya ko fongola livre oyo abomo po lelo ngano to zwa. To benga ma mwana na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Azalaki te. Bible bi ni sur la terre. Bien-aimé na se ya mabele mutu pe azalaki te. Mutu azalaki te ni sur la terre ne puis ouvrir les livres ni de les regarder. Même kotala pamba livre wana. Pona mi la kwa kotala mote parce que ezalaki somo. Livre wana ezalaki rempli de lamentation. Ba lamentation ba cri. Makambo ebele oke mutu akoka ko supporter eza te. Oke mutu akoka ko ndima souffrance komamaki na livre wana azalaki te. Oke mutu akoka ko sala ko porter yango azalaki te. Bien-aimé dans le Seigneur, mutu amonanaki te. Na likolo, na mabele, na se ya mabele mutu azalaki te. Verset 4, bien-aimé, ça va concentrer. Le Saint-Esprit est présent avec nous. Et je plairai beaucoup de que personne ne fût trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Ah, l'ange de l'Éternel Zoloba na leli mingi. Na leli. Parce que moutamona na quitté. Yako ndima yako ouvrir livre oyo. Pe yako regarder yango. Moutamona na quitté yako sauver bomo yangai na yo. Moutamona na quitté bien-aimé dans le Seigneur. Yako pesa nga na yo vie. Moutamona na quitté. Ce qui tozongi na moi si ma bien-aimé dans le Seigneur. Avant Jésus-Christ bien-aimé. Ezalaki. Batu babande ko sandeni po baso bolimbisa masumu. Il faut mutu. Akende ko somba nyama. Nyama wana. Il faut la pire. Azala digne. Bien-aimé dans le Seigneur. Azala sans tache. Nyama propre. Pona aya nango pa ba sacrificateur. Ba bonde la pona ngo. Après mutu wana ye moko akozwa loboko na yako poser likola nyama wana poni ni transmission masumu ya saki ezala transmis epai ya nyama po nyama akoma impire po mutu wana koma pire. Siko bien-aimé dans le Seigneur, malgré ça papa lobi azalaki ka bande ko satisfaire yete. Papa lobi na bande ko yamba ba offrande ba nyama na bango mais ezalaki ko koma te, ezalaki na oya bande ko linga te. Ma bande ko luka mutu moko. Abande ko luka mutu moko. Siko na ta otoza nango ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur. Soki lelo que non le Seigneur Jésus-Christ azalaki te. Ba nyama yango na ba passion na ba souffrance na ba ta oyo. To lingaki to zwa yango wapi banda mokile banda na ta wana. Si lelo est-ce que ba nyama belanga ba exister? Pongano tozalaka to ngato to mbongo wapi ko sombaka ba nyama wana chaque temps. Bien-aimé, to reconnaître qu'à l'œuvre de la croix. Bible bina biso. Je pleurais beaucoup. Je pleurais parce que mutamonanité ya couvrir livre au père ko regarder yango. Bible bina verset 5. Et l'un des vieillards me dit. L'un des vieillards me dit ne pleure point. Alléluia. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Alléluia. To bete die mi lolo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mouton mona na quitté. Mais l'ange de l'Éternel a bande collé là. À ce qui n'a pas, à ce qui n'a souffrance. Mais un vieillard a yokolobanaye ne pleure plus. Et bon on a skoto la kanini. Ce qui parle bien na nani na journal la lisusu te. Ce qu'on a yoto la kanini bien-aimé dans le Seigneur. To fongola misu. Ngano to la kanini. Ne pleure point. Solution est mon ami. Ne pleure point les sauveurs à mon ami. Ne pleure point. Bien-aimé comme tanto seka. Alors bi. Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Alléluia.
Yenda longi, yenda za capable. Il a ouvrir les livres et les 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là. Alléluia. Agneau immolé. L'agneau immolé, bien-aimé. L'agneau immolé qui était là, bien-aimé dans le Seigneur. L'agneau immolé, il avait 7 cornes, bien-aimé Yoka. Cet agneau-là, il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mon akanyon surtout yango. Tozana place à combattre maete. Amonaka nyoso azana 7 misu. Ou ils sont contrôlés partout dans na se moyo bien-aimé dans le Seigneur. To combattre maewapi. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? 7 esprits de Dieu, yango est envoyé par sur toute la terre, bien-aimé. Il vit et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est Jésus-Christ qui était capable. C'est Jésus-Christ qui s'est trouvé digne de prendre ce livre dans la main de notre Dieu, de notre Seigneur. Azuyango, alobete papa, me voici, envoie-moi. Papa, me voici. Nazo qui t'a pour que sauver Linda. Nazo qui t'a pour sauver Bana na Konangai. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Tobima d'ignorance. Tobima d'ignorance. Moussa laissé Salemaki. Alobi. Quand Élie prit les livres. Attention à verset 8. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tango kaka zui livre wana makomi lobi. Les 24 vieillards se prosterner bakiti yango tongumba makato se prosternaka devant l'agneau pour l'adorer. Tongumba maka parce que ya sala ki musala de kulusu. Ya memelanga no bapasi ba minyoko ba nini bien-aimé ngana yo toko zongisa nini. Tozane loko nini toko ko zongisa so ko ngumba mate pona ko adorer. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir ses livres. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, Bible obitena chacun une harpe et les coupes d'or remplies du parfum qui sont les prières de saints. Alléluia. Remplies du parfum qui sont les prières de saints. Et il chantait un cantique nouveau. Lo yembo ya sike yemba maki mukolo wana. Et si ko zali soko ko yemba nzembo sika, ko crier na joie, ko crier na gloire. Likolo ya maladie ezotungisa yo, likolo ba problème elati yo, banda ko crier. Le bas que Jésus-Christ avait vaincu ces maladies, cette souffrance, ce temps que je passe. Jésus-Christ l'avait vaincu à la croix. Nazasu mutakolela te parce que Jésus-Christ l'a vaincu. Alléluia, bien-aimé. Loyemba sike yemba mi. En disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Alors, tu es digne. Tu es pour adorer parce que tu es digne. Bishop est pour adorer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était digne de prendre ses livres, d'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, il était immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu. Alors bien, somba qui pona nzambe tata, batu nyonso tu ya ba tribu nyonso. Alléluia, bien-aimé. Bato tribu nyonso de toute langue, ba langue nyonso, de tout peuple et de toute nation. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. Nous sommes les rachetés de l'Éternel, bien-aimés. Tozana kalesus na kate ba lia famille.
tozalaka lisusu na kati ya condamnation te, parce que Jésus-Christ nous a déjà rachetés. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Yeba identité na yo appartient à l'élo. Yeba identité na yo que non, moi je m'appartiens plus à ma famille. Naza ko appartenir na bania famille te na kati ya cordon ya famille te, parce que Jésus-Christ m'a racheté. Naza ko appartenir na bania famille te. Oh, marque que nous porté, c'est le marque de Jésus-Christ sur mon front. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement banda ko déclarer yango que na yeba identité na yo, yeba identité, ma soeur, mon frère qui me suit maintenant, yeba identité na yo que non, je n'anza ko appartenir sous na ba famille te, na lia famille te, na lia quartier te, na ba kindo te dibota te, parce que Jésus-Christ m'a racheté. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Ma que nazo porter ça Jésus-Christ. Maladie ça sous na droit na bomo inangate. Souffrance ça sous na droit te, parce que Jésus-Christ il a tout accompli, bien-aimé. Bien-aimé, ok. Bibelobi, tu as fait d'eux un royaume et les sacrificateurs pour notre Dieu. Bien-aimé, atomoni banani nani ba ange. Na 24 veillants bazo yemba lo yembo asika. Mais ya koufela ba 24 veillants te. Akufela ba ange te. Akufela nengai na yo. Ngana yo ne mutu toza mieux placé à reconnaître l'œuvre de la croix. Ngana yo ne mutu toza mieux placé à adorer. Ngana mutu toza mieux placé à kotombo la kombo Yesu, parce que akufela ngai na yo. Soki ba ange bazo reconnaître yango, ya kufela ba ange te. Bazo yemba nzembo asika, ya kufela bango te, makufela ngai na yo. Et ils ont escombison de te reconnaître l'œuvre de la croix, parce que asala ki yango pona ngai na yo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Bibelobi, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ah, salingai na yo un royaume, un sacrificateur pour notre Dieu. Bisotoko régner na se amoy oy. Sko yo ozo régner te pourquoi? Ozo régner te pourquoi? So sepela kate bando bota moselela kaka pourquoi maman? Bimana kata ignorance, la ta identité, yeba sko identité na yo, yeba ba droit na yo, oza mwana na Nzambe, oza mwana Nzambe, oza mwana kolela te, oza mwana kolela te. Bibelobi, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était myriades de myriades et de milliers de milliers. Babanda ko salanini, ces nombres-là. Bible verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Bien-aimé, voilà l'adoration. Ceux qui ont adoré, yaka awa, bibelobi, bazo bangonyo surtout bangumba maki, ba myriade, yaba ange, yaba 24 veillards, bien aimé, ba sanganaki, ba ekolo ba ete, que tu es digne, ba ekolo ba ekotombo la Seigneur Jésus, ba ekotombo la l'agneau immolé, na lèvre oyo, ndenge azalaki digne andimaki, pour na ouvrir livre oyo, bien aimé dans le Seigneur, que tu es digne l'agneau qui a été immolé. Tu es digne de recevoir la puissance. Yenda bonya recevoir puissance. Yenda bonya recevoir richesse. Yenda bonya recevoir sagesse. Yenda bonya recevoir force, honneur et zayaye ya mokonzi na biso le Seigneur Jésus-Christ. La gloire et zayaye ya sa muto mokili awate. Louange et zayaye yo binela kanani bien-aimé dans le Seigneur. Okumisa kanani na bomo ina yo soki le Seigneur Jésus-Christ te. Otombola kanani na vie na yo. Alléluia. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, les a entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et l'agneau soit la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Bien-aimés, ba ange badoraki oza sko place ngana yo peto banda ko adore ne ba ange badoraki ndenge ba 24 veillards ba ngumba melaka ye
se prosterner devant ye ngano to se prosterner to banda ko tombola nyo likola mi pepe o ezoya likola ba problème ozanango likola ba maladie likola ba souffrance to banda ko tombola. Alléluia. Et les 4 êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ngana yo peto ngumba maka bien-aimé kozala ka kilote ngumba maka banda ko tombola ye Yesu nda tombo mana bo moina yo likola maladie likola ba pasi likola mituna likola ya nyonso tombola ka Yesu. Tango yo zo tombola eko senga na yo te tombola ka Yesu ko mona miracle zo salema parce que Bible lobi na ngato ko tombola mwana moto peto ko yeba eso kaza nani bien-aimé dans le Seigneur. Tozo yeba identité na bisote. Na deuxième partie to ko mona le Seigneur ndenge talisi biso lisusu na deuxième partie peut-être que nous construisons na troisième partie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça la concentrer, ça la connecter, landa vraiment biso malamu. Bien-aimé au comprendre makambo belé. Makambo ça est belé bien-aimé dans le Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. À jamais il est le roi des rois. Lelo lobi pe libana libela kotikala le roi des rois. Roi moko tia ko régner na bomo ya ngai na yo. Mutu moko te yende. Alléluia. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Il règne à jamais, éternel, éternellement. Il règne, son règne est éternel. Alléluia. Betela Yesu maboko siko zwami bien-aimé. Betela Yesu maboko tozo betela ye maboko. Azo mérité. Le kumo ezaya ye. Adoration ezaya ye. Honneur ezaya ye. Kombo mosusu te pesa melingano na se moyo yo. Kombo ya Yesu. Oya kufa pe se quoi? Oya longa. Oh bien-aimé, le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit a convaincu quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Oh, nous sommes tous à la place à Kobonde la terre. Oh, nous sommes tous à adorer la vie ensemble. Oh, nous sommes tous à abonder la vie ensemble. Benganga yokota na kata la famille, les temps sont finis, bien-aimé. To bonde l'ensemble, bien-aimé. To luka ensemble. To zana ta distraction te. Makama mabe so ya ebele. Bien-aimé, to stopper no ba message. To zo landa na enseignement au papa pe sibiso to sal to landa yango. Ce qui to silisi, to zo zonga suna ba message ya makambo so ya bien-aimé, c'est grave. Zala concentré. Alobi to simba kombo Yesu. To simba lèvre de la croix yango kolongi sangai na yo. Tika nzamba pambola bino. Kimia mokonzi la tabino, j'ai la joie parce que le Saint-Esprit il est présent. Na tondi sami na nguya molimo mo santu na vanja. Na ebi ke sika bino pe boza touché par la puissance du Saint-Esprit. Molimo mo santu a convaincre bino par le nom de Jésus-Christ. De tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. HB Media, la chaîne qui vous édifie.